phénomène oyo ozali ya papa oyo ezokongola oyo matiti bolingo no nyonso ozo na se oyo eza boye gouvernement ye alongoli matiti atiki yango siko papa azokombola naye bato ya komona na bulu nini banda bandaki kokombola azopusango pembeni mbula soki ye ezongisi wana libulu ye soki ye abimisi yango soko oke bavoiture ya gouvernement ezwa evandi nango po ye azokombola soki yana question wana azongisa yango na libulu to boire kopesaka na réponse po nazomituna ce qu'il est en train de faire eza lokola ezolongola mai na fleuve ozobwaka na mai ya makelele mai ya makelele ozomesa so na fleuve puis il fait ça avec passion vraiment osala avec passion mpenza donc namituna sikoyo eza nini qu'est-ce qui se passe au juste voilà ce que je peux dire quoi donnez-moi une réponse exacte nayeba parce que abenga gentil tumbuka towasa ndeni nazoyeba te bomoni mtai ezo lisusu alongolaki yango ezomi alabota niveau ya embouteillage makambo mapende embouteillage moko ebandi